Pauline nayoki bien te ngabi o nani wana Pauline nani wana Pauline Masamba ngabi o Masamba ndenge nini abi ndenge te Jackie atiki biso nayoki bien te nabi nini Jackie atiki biso na gangi to na gangi mwana nga lobi mama kozala JTT oyebi bien yo moko za malade oza bien te okuganga wana kolukela bato su ba problème koganga te ngabi te na kondima te lobi kaka lelo mama Shako akufabi o mama Shako ngabi Jackie akufi tokuta na bipendu na HG mais Jackie azakuna na ebite soki eloko nini etungisi ye me abina aka balongoli ye minu misato ah mama minu misato mpona nini eske na age na ye bakolongole minu misato po akomi muta deuxième age bakolongole minu misato ngabi mama na ebite nayoki kaka bongo namoni ye pete eloko te namoni ete nayoki kaka ndeko na musabi ke kingo ekangami azoloba lisusu te mino ekangami munoko pe ekangami koloba na ye ndenga tia kaka mais bozo comprendre soki le musu lika musu bo comprendre te akomi kaka na papier atalisi bino botangi oh pona nini boye toyebi te ah eza nini yango o mutu ayebi banda tongo banda 9h tokomi awa azwi kisi te eloko te bavandisi ye kaka wana bavandisi ye ndenge nini ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo oyo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24h sur 24h s'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli mwene mama ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele ayokania. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de R au Rota la Bisso sur Congo Victoria que moi j'ai toujours le plaisir de vous présenter cette émission micro libre. Alors, Lélo, tout ça par rapport à hommage à icône il y a monde à théâtre maman Shako maman Jackie Shako Diala ouais ben nakotika biso alors tout ça awa place au artiste et comédien la façon na mon père la maman Shako ba rendre hommage ko tia moi voix ko yemba pona maman Shako alors tout ça wana na kata studio na kutani na moko icône pe ya mo ya mboka ya monde à théâtre boyebi bien maman Pembele maman oya sepeli sarabino a sepeli ça noti lelo boy akotna ko sepeli sabito tokutani a to meka pe ko sola na ye merci beaucoup na Giso loyo waza sima caméra merci na Moïse le prof na montage et surtout merci aussi na boss na biso JB Kumaluta ado senga depuis la Suisse ba tout la biso Gisolo fungola nga bazwa to sona maman donc Jemima azana micro pour que tu sois là. Bonjour maman. Bonjour maman nanga. Condoléances. Merci maman. Maman Pembele tomonyo awa oyeko rendre ndeko na yo hommage ko ta voix. D'abord disparition na yesalo no ndenge. Maman ils a passé. Ils ont vraiment passé nazo Coca-Cola te nazo mona malamu na vanda kaka kina loba
lundi naki hôpital nakutani na bipendu kuna nabine bokilo oye badimine misu alobi na badimine misu toseki abi yaka nanu ake abio Jacques azali ngabi atikolo baboye Jacques azali ngabi bon avant na bimisa fiche na komona liboso Jacques azalaki na banque tolongwe na banque place akende ko confirmer facture ya ordonnance toketi la pharmacie tozwi bakisi tozongi mobali naye kolanda biso kuna tozwani na iti toke kote Jacques alaki mobali ya nani ya Jacques tokota te bokota te tokota te pona nini te bino bokota te ça va tovandi na biso mobali na koti na bakisi na sœur naye mokete sœur na bimi ntango abimi abandi oloba bon lere abandaki koloba liboso wana kipaki ete mobali ya Jacques abimi bamoko bandi olobo ndenge kutu eza wana Jacques kingo nyonso ekangami azoloba lisusu te mino ekangami monoko mpe ekangami koloba na ye ndenge tia kaka mais bozo comprendre soki le mosu likambo mosu bocomprendre te akomi kaka na papier atalisi bino botangi mpo na nini boye toyebi te eza nini yango moto aye mpe banda tongo banda 9h tokomi awa azwi kisi te eloko te bavandisi ye kaka wana bavandisi ye ndenge nini banda toyaki bon ça va lokola docteur mosusu aye ayambi ye akomeli ye bakisi totala na bakisi wana mobali ni ntango aye kobima aye koloba abi bon nga nazozonga nano ndako nakende obongisa biloko mosusu bongo na ya nsima sœur ni wana mpe abi te nga nazozonga nano ndako na koya boye 19h na ba 19h wana soki na ye ayebisi mwasi ndeko na bango mobali yo ozongi abi ça va problème eza te nazotuna mwasi ndeko na bango mobali bongo sikoyo yo ovandi awa yo koti ata mbala moko te abi te balingi te nakokota ndenge nini banda na vandi awa banda toyaki ntongo mais bon ça va nazela nanu ntango mosusu nakokozwa occasion ya kokota ntina vandaki nazwi occasion ya kokota te nayebisi ngai bon heure mpe bandi opusana nakende nanu nazwa fiche nakende omona docteur bongo na ye ya nsima nakiti nazwi fiche nazongi naye kokotisa fiche navandi okende kuna na ka na yo moko ya santé nakendeki mpe na problème na nga moko mpo tobenganaki na docteur abaki na nga akoya après midi na koti docteur aya abengi nga na koti nake aconsulte nga akomeli nga mpe bakisi makambo nyonso sikolere tokobima natundi nga bi moninga na nga azali awa ndeko na nga azali awa bongo banda ayaki nzoka ayaki ntongo abi nani nga bi mama shako abi abi ngamu nayambaki ye ngamu nasali na consulte nasali ordonnance napesi basombi kisi yango nazozwa mais totala alala akozonga ndako te me alala awa totala ndenge nini akolamuka lobi na ntongo bongo toyeba kosala makambo mosusu ngabe mpo na nini boye eza nini yango abi mama nga te motu nayambaki ye me nga na ye nanga après midi
nakuti ye wana bon yango na ngai na intervenir ngai bi ça va problème ya te nga pe na vandi na nga nanu awa nazela soki bakondima tokota tomona ye abi ça va akei nga pe natikali wana esika natikali wana tozokota kaka te ngai bi bon nayebisi mwasi wana nga bi nake nakozwa kisi nake pharmacie nazwi kisi ntango nazwi kisi nazongi lisusu kaka wana avandi wana ti molili ebandi yanga abi te en tout cas nabimaki tongo nabandaki na RTNC yango wana na ye awa me nzala bandaka namelaki ntina ntongo ti sikoyo en tout cas nayoki nzala makasi nazoyoka mpe vertige fo nazonga me lobi nakobenga yo na numero ya Jackie abi batelefone ne nyonso ezali epa na nga soki obengi okozwa nga nakorépondre yo nga abi ça va nazongi mpe ndako nakomi ndako nayebisi mwana nga nga abi mama tokutani na bipendu na HG mais Jackie aza kuna nayebi te soki eloko nini etungisi ye me abi na kaka balongoli ye minu misato mama minu misato mpona nini eske na age na ye bakolongola minu misato mpo akomi moto ya deuxième age bakokolongola minu misato ngabi mama nayebi te nayoki kaka bongo namoni ye pe te eloko te namoni ye te nayoki kaka ndeko na musabi ke kingo ekangami minu ekangami munoko ekangami azoloba kaka ezobima na ndenge moko fozalaka makasi po comprendre yango wana nazoyeba te abi mama mpona nini boye mashako abeli mokolo nini kala ou bien nini ngabi nayebi te abi bongo bango kaka lelo mpe akei lelo mpe babanda kolongoleka minu misato ngabi mama nazoyeba te soki eza nini nayebisaki semeki nde nakobenga elobi na ntongo alobi totala na ndenge bakolala bongo benge na ntongo mama na ntongo mpe nalamuki nzoto makasi te nase force ka nake culte matinal nazongi nalingi nalala ngabi te naolala te ngabi mama naluka nanu mapa nameka nalia nasombi mapa lobanda nasombaki mapa nazotala ngo kaka wana mpo nalia mapa nazoyeba te soki nazoluka nini lelo moko ngabi naluka nanu nalobaki mpe nakobenga shako bon naluka nanu numero na ye nazwi telefone esika nazwi telefone nazokoka kaka kobenga te nazongisi yango na charge ngabi bon etonda nanu bongo na kobenga nsima nazwi mapa na nga nati mateka na bandi olia ntango na bandi olia na nga bia na omela koka nsima na bandi olia esika na bandi olia wana mama kaka nasilisi lipa nalingi natelema nazwa koka telefone esoni ngabi nani wana lisusu koderange bato na ntongo boyeko nani yango ntango yazwi telefone numero ka ya pamba nayebi yango mpe te nayebi mutu te nini nalingi kohésite koyamba abi abi mama yamba ngabi oyebi mutu yango abi yamba ngabi ngabi bona yamba ye kaka ntango nayambi Pauline nayoki bien te ngabi nani wana Pauline nani wana Pauline Masamba ngabi Masamba ndenge nini abi ndenge te Jackie atiki biso nayoki bien te nabi nini Jackie
atiki biso na gangi ton na gangi mwana nga lobi mama kozala JTT oyebi bien yo moko za malade oza bien te okuganga wana okolukela bato su ba problème koganga te ngabi te na kondima te lobi kaka lelo mama Shako akufabi oh mama Shako ngabi Jackie akufi navandi kaka na bandi olela noki makolo elembi na bandi olela ngabi bongo sikoyo baza wapi po ya lobi na nga natiki bango bake morgue nga nazongi nanu na luka bato mosusu ngabi donc Jackie yango akufi lere nini nazangi ya koloba nayebisi ngabi telemisanga kaka atelemisi nga nasaika makasi nabipesanga foulard apesinga foulard nga bon nakepa Jackie po nabima ekomi problème nabimi kaka nasai makasi nabimi na bandu ya malembe mwasi moko amoninga na simbinga ntango asimbinga abi boyelanga lipapa bayele lipapa to bandi okini malembe donc nakwe kaka ya mpozu po tokata ngambu tobima na wenze wana namoni bato kabi Jackie makambo nini ezalaki nini mama tokati ngambu nakoki kutu kolela te nakotalaka ye kaka nakotala bango kaka boye nakotala bango kaka ok nakoti ntango nakoti mama nakoki te vraiment nakoki te po elelo nga nakutaki kuna wana eza histoire maman pembele ya beteli biso ndenge nini ya aprenaki et puis azalaki pe na agi makambo tu eza pasi tozolela maman Shako sikoyo par rapport neti ya koyebana na maman Shako okutanaka ezalaka ntango ye azalaka na epai ya papa lobe ou bien bokutanaka pena wapi ye na papa lobe bakutani wapi natuni yo bakutani wapi kojouer kaka bagroupe singa lene baka bobanane quand ye na papa lobe bakutani na Nzoi tango ava bakutana wana Jackie nasi nayebaki ye na badave na bamundangandanga na oyo ndeko na biso te kotika biso awa lokuli na balelu wana Jackie aza nzoto mike mwana moke Jackie bazoya kojouer na RTNC tozosolola tozomona bango après baye kosangana na biso tobandi kojouer na biso baeglise kufa nsoni komona mpasi nakasi tojouaki 3 pièces mpe esalaka succès nga nayebi Jackie mpo na papa lobe te ye na papa lobe nde baye koyebana après souvenir ni ogarde ya maman Jackie Shako o lelo boye tokomi obetaka lokwa lisolo lelo boye icône mpena monene boalali basouvenir ni ya malamu yo garde mpo na maman
naza na ba souvenir ya malamu pona mama Shako. Malgré bato ebele balobaka ye alingaka kozala na bato te, alingaka komonana te, alingaka okipe bato te, bongo tokoyeba makambo ne ndenge nini. Oui, bokoyeba makambo na nga ndenge nini. Po ngai ezali ndenge na nga banda bomwana, ezali na kimukolo te. Nga nazalaki mingi kovanda na kati ya ndako. Soki na sepeli ka na bimi na kuti bino na vandi wana. Mais soki pe na sepeli na ngai te na leki na ngai. Problème te, nga na bino to na problème te, nemi te, to swani te, loko te, kaka ndenge na nga. Po nazala ekoloba te. Eloko ekolobisa ngai o lelo bato bayoki ke alobaka azaka eza théâtre. Na banda ekoloba te, na laki wana nakolamuka na nga na tongo. Na brosse na sukoli na sukoli basani na nga na sai musala na nga soki na sisi na nga banda na vandaki na nga nazotala. Na sepeli na lobi na sepeli na nga te na oloba na nga eloko te. Pour na témoignage ya Mama Jackie, Mama Jackie en tout cas tozalaki na problème te. Mama Jackie tozalaki malamu. Ngonga nyonso tokokutana lisolo ya kitoko tokosola na biso kaka. Mais ata lokwa nakosola na nga pe mingi te, oso nasoboli ka moke ale mosusu pe tunaseki na nga bazoloba nga nazoseka kaka. L'heure mosusu tovandi yo po lobaka te yaka nano awa abandi koluka kaka naloba naloba kaka. Mais nakoloba pe mingi te koseka kaka elekaki kaka. Mais po tozala toswanaki tolobanaki maloba moko boye tosalaki soki eloko ni en tout cas eloko wana banda nayebana na Mama Shako nayebi te kobosana ou bien nakosa ou bien soki eloko nini nayebi yango te. Pe soki tokutani en tout cas toyambanaka bien. Soki pe tozana likambo na biso pe tokosala oyoka kaka botia pe mapembele. Soki pe ezali kaka esika moko toko mapembele yaka pe yo po linga kobima te, lelo tozobima tozokende mapembele boni boyoko nazoseka kanga be nazokende église boniko kaka église nazokende église. Mais tozalaki très bien okoloba likambo ya mabete ya Jackie epai na ngai po nakomona pe bato yango te ke aya aloba Jackie boye nayebi na ngai yango te po nakokipe na nga pe bato te. Voilà, merci beaucoup Maman Pembe. Toyaki kozwa yo awa na studio lelo boye okosenga matanga elekane parce que ba organisation air yango tant comme mboka comme kokote comme kokabola ba comme kowela partie na bango école munene lokola Mama Shako okosenga ni po matanga elekana kimia na sona limemia nyonso tokosenga mama matanga Jackie eza matanga teke bato bawela mbongo bakosenga pe eloko nini mbongo ya matanga liboso famille po bango bato baza na programme nyonso tokosangana na bango tobongisi esili soki bakotikala na mbongo na bango mutu na bango mwana na bango bakotikala na mbongo na bango eza mbongo na biso te eza mbongo na biso te tokosala bacotisation ekosala tosali pe biso na kote na biso soki pe tokopesa bango topesi soki pe tokosomba masanga na biso tosombi masanga na biso wana eza kaka biso me ya koloba mi mpo na Jackie en tout cas nayebi te moto akofungola yango miso nayebi na ngai te
Maman, peut ça ce numéro, M spot musuba olinga pe ba joindre ba sur la na yo, numéro contact sur ba moi 2 personnes oyo ba kotala yo, remercier bango le temps que tous moi image ndam la. Ah. So ba petit numéro na okasi. Bon. Numéro na ngai na bato ebele baza nango, bato ebele bayebi. Bon kopesa pesa wana te eza mabe te me balimbisa ngai eloko kaka nasengi na bandeko na biso oyo balibanda ya mboka oyo bazomona pasi mpona kozwa baprogramme na biso balanda kaka ndenge bazolanda na ba YouTube bakozwa ka programme na biso mais nayebisi kaka mama Elisabeth Shungu merci na ye naza kaka ndenge alobaki na nga nazala na changer te nazo supporter kaka po soki nabina supporter te akoyoka sango ke naza na hôpital mais nazo supporter kaka naboyi na ngai kosala bamavwanga mosusu naza kaka calme nayebisi mpe bana na nga nyonso oyo baza na libanda mboka po soki nalobi na bando tanga bakombwa baza ebele natanga nani natika nani kaka oyo ayebi kaka ke azali mwana ya mama Pembele bazala calme mponga mama na bango mpe naza calme nga tata mwasi na bango mpe naza calme nga ya na bango nga ndeko na bango leki na bango mwana na bango naza calme. Voilà, merci beaucoup maman. Merci, courage. Hein? Merci maman nangai. Voilà, là c'était l'interview avec maman Pembele Bokindenge a expliqué témoignage naé pour la maman Chako. On a tapé sa témoignage ndenge naé boki à maman Pembele. Voilà, je dis d'abord merci à Guy Soloy. Vous avez cassé ma caméra. Merci beaucoup à notre boss JB Koumaluta, Moïse le prof. Dans le montage, il y a Dadi Mabib Mokonamombe, na Katia Paris, Tozole la maman. Adosenga depuis la Suisse, Tozole la maman. Na moni maman Belgique, les 2. Maman Belgique, 4. Au moment où c'est Peli Sabino, en tout cas, vous avez de cœur, Nabiso. Ensemble, là, c'est tout ça. Là, artiste et comédien, là, presse, parce que tu te accompagnes toujours. Artiste et comédien, tous les là ensemble, maman a qui n'a pas respect, n'a pas honneur, ni on sort. Tout ce qu'il y a, ça image, maman n'a pas béni la YouTube. Je dis merci beaucoup à tout le monde. Hein. Donc, on se retrouve prochainement. Tout ça, dans le studio. Vous avez pas image avec une source pour ça là bien. En tout cas, merci beaucoup. Voilà.
Efface maintenant. Efface. Voilà, maman Ngo Baksanini. Bon, merci maman Nangai. Nalinga kina baksa boy. Mingi bazoe ba mama chakote. Bazo Monekaka actrice à théâtre. Oui, azali actrice à théâtre, mais ndenga azali wana azali médaille. Bamona ye mutu ya bongo bongo te, ba décorer. Il faut ba pese le kumu. Basala te ki o bazwa ba biloko ezanga tina babanda koleksa na YouTube pona kolobela mama Jackie. Ozana eloko ya koloba te tika. Ozana oya koloba loba. Po mama Jackie azali mwana lokola bango te. Azali mwana lokola bango te. Il faut bayeba kotosa e bayeba kobanga e, et surtout loko alelo azana biso lisusu te, aza joué te. Biso moko bandeko na ye toza koyeba ke to perdre nani. Est-ce que ndenge to perdre wana tokozwa ye lisusu lobi tokozwa ye te. Donc batika biso kaka kimia. Bakolela na biso baleli na biso soki pe baboyi likambo te ngonge betaka partout bango pe mokole kobeta soki tomoni ke tokoma tokomi soki pe tomoni tokoma te tovandi na biso eza nango problème te mais batika po basi babandaki mabe bamosusu basa bandaki mabe batika bapesa Jackie respect. O Jackie asali na mboka oyo batika likosala ngo atambala moko te. Pe bakosala yango te. Pona modelo na monaka. Na lobaka te me misuka ketalaka. Modelo na monaka. Oya okoka na mama Jackie azate. Na lobika bongo. Ndeko ya Congo! Pona masolo ya culture ya Congo oka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Hey, Yogania!